Coucou, boya ebele na sous le baobab. Life together, boya ba to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana, tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza tozala together, tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko. Solitude ebomaka malembe ezali maladi moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te, okosouffrir ekobengela yo ba maladi ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladi ebele vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayo nazoluka mwasi ngayo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo. Bonsoir, bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment votre maman leki vande konanga bisikane so bisui bino bolam sa conscience tolamka vraiment où allons-nous l'air est grave to comme une temps de la fin bande konanga fo to te yakato lobara air nyonso pona vraiment tolam sa conscience vraiment ba yenge na bande kona biso ya bundu dia Congo na église ya PV à Longo lo sako na ba chef coutumier na biso Boboto, Bondeko, na bande ko so ya église ya catholique et puis to le biba bonsoir na ba o nyonso bazo s'abonner, ba o nyonso bazo aimer vidéo, ba o bazo partager yango, en tout cas ba merci na bino ebele, na ba o nyonso bazo benga la danoise na 0044 pardon 74 59 62 52 17 pona makambetali live together pona sozo luka mobali a sérieux moi ça sérieux parce que solitude eza ma be makasi obengila danoise en tout cas tozo sala ngwezo kele bien to sangsi batu ebele bande konanga boromona ba témoignage boromona ba mabala et ozala kano ezala vraiment esengo moko ya makasi. Alors yo mutu tikali na ndaku salambango yaka yo mutu babengi yo nanu te kobanga te, cela veut dire que ba critère opesaki mutu nanu amonani te. Donc bande konanga to ekosola obomona wana baza ba pasteur yango na oyebisa bino so na ye na olamisa conscience na ba oyo basambelaka en ligne yo sambelaka na pasteur en ligne msusu kutu oyebi elongi na ye te omona ye kaka oyebi vi na ye te oyebi musala salaka te yango wana na ye kolamisa conscience bande konanga tosala ekenge l'air est grave bango mibale wana baza ba pasteur moko azali pasteur ya église anglicane ba o baza na Afrique du Sud même à peine à Londres église anglicane ezali ezara mingi église ya ba awa mingi eza ya famille ya ba royauté quoi neti famille royale
bon na Danemark epe ezali babengango kir e babengango kombo suni babengango na Danemark bon ekimi me soki ye na oyebisa bino voilà donc ba église wana pasteur wana ya église wana anglicane azali homosexuel comme on a John awuti kobala na pasteur ya église ya Kenya oya Kenya comme on a Paul soki Mwaura Paul Mwaura bango babalani na John azali ya Afrique du Sud bandeko nanga surtout église oyo mingi ya baanglicane oyo même oyo eza na Danemark moko nango pe pasteur nango pe aza pe PDP ye pe basa pe ba PD mais bango basali na mariage te bandeko nanga yango wana bomoni ba pasteur ya boye akosala ba kamnael en ligne asali o tozala anonyme pa pasteur moko baza ba anonyme bo bando sambela ozoloba makambo na yo okomonda ete okomona kana yo yete makambo ne ko bima te lokwa to komo banga ba pasteur to yebi bango ba ya ko bimisa makambo na yo na poasa batu bakomi ko banga bakomo zo ba pasteur anonyme na yebi nanga yete mais oyebi yete kende oyebi pasteur wana te mais oyebi sikoyo te ke azanani place nini yozo ke kotika makambo na yo place nini yozo ke kotika vie na yo place nini ndeko na ngai ba problème ngo ya ndenge nini o elekeli yo oyo kominoka bibenga o monaka pasteur obengi o soko o pasteur obengi boni moni bandeko na biso ebele ba komo sambela ba pasteur ya ba Kenyan ya modèle na modèle ba msuku tsoko tali o bango moni lobi o azaza bolo bieni tala mandefu ekoma rasta bamsusu ko moni ye donc itala suki bamsusu ko moni do ozobanga na muto ozobanga yo mo ozobanga na ko moni na poche mais pas ko soigner na téléphone ozobanga te ok otiki makambo na vie na okuna allez lobi ba mari de nuit côté lio ba femme de nuit côté lio ba kabuna yo komi bloqué ba cancer ebele batu bakomo bela ezo wuta na ba modèle aboy. Quelle abomination bandeko nanga tala bino moko bana mibali ya mikolo bongo bambanga makasi bambanga kuta sembe te batata mibimba bambanga makasi kata mandefu mbula na mbula bangwana bake ko balana vraiment esali pasi ngalere na moni batenyenga ba photo na ba kombo na bango pasteur John na kati Afrique du Sud oya Afrique du Sud wana yona nde kombo na pasteur John o aza siko na Kenya nde komoni pasteur Paul Mwahera bandeko na ngai eza pasi bobima na makambo oyo linga pasteur ozosambela na ye même so olinga no kosambela en ligne mais yeba quand même azalaka wapi ndaku na ye nani mwasi na ye nani bana ne nani éducation ni bana ne baza nango mwasi na ye comportement ni naza nango mwa basigne extérieur wana ata ya kati oyebi te soki aza azimba kisi soki nini malgré basigne oyo kaka extérieur tu peux aussi te défendre. Tu peux dire non, on a l'andaki apparence na ye, en tout cas il était bien, il était gentil, il était comme ça. Les gens peuvent te comprendre. Mais yo oyebi mutute, otali kara na kombo, ou bien camarade du nomo bo abengi yo, ayebisi yo non, tala mutu boye, assemble ka boye, yo no zui okoti, bandeko nanga bokeba. Boko ya kokuta na ba bandeko nangai bokeba bandeko eza pasi bokeba mokili ezokende na suka na ndenge moko désordre biloko boye bandeko bolakisaka bana te ou bien soko olakisi bana banda koyebisa bana ke biloko eza abomination biloko eza malamu ata moke te eza mabe makasi bandeko na ngai tokeba ezali pasi tokeba eza pasi botala pasteur a modèle aboye bandeko ngapa ya tango na moni ela musika koza bime tozokende wapi yango wana ka eloko na otelema na opesa conseil bokeba na bapasteur oyebi pasteur te
parce que mon camarade na moko boye alakisi yo pasteur yo wana pe okei. Est-ce que camarade dino alakisi yo pasteur alingi yo d'abord mosusu mpe alingaka yo te aluka yo na butu aluka na bandenge nyonso to azwa yo te alobi lokwa ye alingaka ne bapaster ebele tika kona kende mpenza nazwa mpenza vi na ye na meme pa paster oyo nasukisa ye oyeba te. Ebele bakende na baeglize ya bamidele boye na bana na bango babimi maboko pamba bana bakufi. Bamsu bakende na mabala babimi maboko pamba mabala esili. Ebele bakende na baeglize na musala bandeko nanga babimi maboko pamba musala esili. Bandeko bosala attention. Bosala attention kosambeleze eloko malamu. Ndaku sans Jésus-Christ de Nazareth eza nil. Ndaku sans Nzambe, Dieu le tout-puissant, le créateur, eza nul. Eza lokola donc otongi ndaku mobo na likola zelo. Mais ozomona ke ndaku avec Jésus-Christ eza ndaku mo ya makasi etelemi penza na ngwi. Mais sikoyo pona kolanda Yesu wana okolande wapi? Place nini yo kokolanda Yesu? Ce n'est pas normal que na bateau baza invisible. Bozoka déjà comme invisible, pasteur invisible. Boye biete osambela na eka na téléphone. Aye penda lobi po nga na yoka. Ba pasteur babike boya to sambela pa na biso pa ba pasteur invisible. Ba kuboko mona bango te. Bango pe baza na besoin ko mona yo te. Pasteur so bazandoki. Ata moni yo azo mono boy physique mate. Yebaka azo mona yo spirituellement azo mona yo. Combien de fois ba pasteur même na TV bande konanga nga soki na hôtel nazo leka na TV nga na mona kabino te. Mais bino bo mona nga. Mais combien de fois bo sabe na ba pasteur na TV? O sabe pa na pasteur na TV azo pe kolobaki o kombo na yo boy, mama na yo boy, tata na yo boy. Aye bien roskonde ngeni. Yo zo mona ete, cela veut dire que mutu soka to zo mona ete. Ebele bato baza na poto. Ba koma na ba pasteur na bango na Congo. Mais mama kanga bisaka no zonga kovanda na Congo. Comment balobi quand balobi quitter? Balobi na Abraham. Quitter la maison de ton père. Ceux qui balobi quitter l'air nzamba peso permission quitter Congo. Yo quitter oye na poto awa. Mais otikalika na binzambi wana Congo wana eba pasteur wana. Oyebi makamba osala kuna te. O koma na ndaku do pauvreté kote la yo. Nyoso tinda mbongo adim, tinda mbongo bakiti, tinda mbongo ba instrument. Ndeko musu ya mwasi azwi pasteur na Congo. Alobi na ye mama nzamba lobelinga ke ba instrument ya église oyo yo mtoko sombango. Pona nzambe na Bible na chapitre nini na verset ni balobi ke ndako nzambe bapesi modèle ndeni bakotongango il faut na kwebo ba instrument na katikati hotel na suka kuna kiti ya mama pasteur na papa pasteur na kote kuna etikali le bazoba na bango bafutaka salle ba eza wapi na Bible modèle wana ya église bande konanga eza passe eza pasi makambo bofungola misu mbotika makambo kosolola ko ba pasteur ko benga na ba telefoni na banini bande konanga eza bango mabete soko yebi pasteur na bino asala programme wana mais pasteur oyo yebi te omona ekaka boyna omona ekaka musu bomona bozo mona mutu boyna TV musu peza yete azane bat double mokilo eza compliqué bande konanga so lingo eba réalité mokilo ozali boma soko lingo eba makamni eleka na mokili bande konanga okozwa liboma botala penza penza bazoba penza le temps de la fin le temps du début eza suka obi eze bandeli makambo boye papa mikolo boye penza donc ti bakenda kosambela église wana anglicane wana eza église munene bandeko na ngai
ba famille royale nyonso bomonaka awa même ya Danemark babala kuna ba on est église ba famille royale mais botala ba PD ba pasteur na bango ba PD na Danemark pe zali ya pasteur par na quartier na banda rovanda mobali wana zaki PD eza kutia ko bomba te pona ndo solo anaye bandeko na ngai eza pasi bofungola matoi bofunga matoi bandeko na ngai botanga plus botanga la Bible plus bo méditer Bible plus bo parler bino mo solo la na nzambe na yo bandeko ke kolanda bilanda landa oyo bokota bobima si oya kokutana ba pasteur aboy donc on a cheli bino pona tango boy to yaka wana tozo yebisa bino ke muta ye na témoignage na ye telanga pasteur asala kinga boy boliko ndima te boli bomona ngana misu siko bino bat bwana Afrique du Sud bino batu boza soki na mboka ni botala ba pasteur wana boka nga ba kombo na bango lobi ba kolongo na ba mboka pe wana supe bata poto baza ba bengaka déjà bango basambela bango boye baki bo sambela epa ya bato baza donc baza bana na yebite so bafanda ndako mona Lucifer so to lobani to yebite bandeko na ngai nazana mingi akoloba te mais c'était juste na la musabino conscience o azana mato ya koyoka oyoki ozana motema ya kondima ondimi bandeko na ngai na peuple congolais to lingi ba prophétie nde trop bandeko na nga bolingi ba prophétie mingi yango ezomema destruction na kati ya bandako na bino yango ezomema destruction na kati ya vie na yo moko bandeko nga banda na longwa na vie wana na senga nzambe pardon pesanga makasi bimisa ngai na makamba ba prophétie bandeko na nga na oyebisa bino na koma na kimia tinde na leka na TV na osa be mission naza na kimia moko koboya bandeko nazaka na kimia te tango nazaki na vie na mona pasteur au prophète na bengi na yoka vie na ngai belobi nini pona bana na ngai lobi nini pona mobali na ngai lobi nini musala na ngai donc bandeko na ngai nazalaka malheureuse bakopesa nga ba prophétie moko mwana na yo tomoni maladie ya cancer makile ezobeba bandeko na bakolela wana nga na opesa bino ba témoignage anga na ba prophétie na zolela ça faut s'aimer na kozo bambomwe ba $200 ba 400 na tindi na Congo mama faut somba ba kiti église to koma kombo na o na ya bana na ba église kiti moko ezalaka $10 ba msu kiti musu 20 faut somba 100 kiti bandeko nanga 100 kiti wana combien 100 kiti ba $2000 tozo pesa tala motema no ezala kaka soki kaka data pasteur wana bengi yo déjà kakeba mobali na yo na moni makambo moko ya mabe na yoka te batikala ko benganga tozo mona bonheur moko boye tozo mona ezalaki muke nyonso presque 90% c'était que pour na zoka na komoka palpitation motema pasi ngabi nzambe o eza nini peut-être est-ce que nkomsu pe na fandi bandeko nanga nazaka na aquarium ya bambisi mo pe bomona ngo na vani na komo tala bambisi na tali bambisi ndenge bazomata ndenge bazokende ndenge bandeko nga mutate yanga te na kata batu wana ezaka na vana na otala bambisi à la fin na lobi bambisi bazana na kati aquarium bazana esengo maya misu te bazolela te bazana bango bazobeta ba jeune bango opesi bango biloko tala kaso na chele bango biloko ba sote chobu bandi kolia balukaka ndaku te bango boni ngai yoyo na nyo kwa makaboye kaka mutu ba pasteur oyo abengaka nga apesanga ka ba prophétie makasi boye oyo eza makambo nini bandeko na bi plus jamais oyebi ke bandeko pona na bloquer mutu wana pona na bloquer ye donc nazoka motema pasi bandeko mokomso na sambeli na bi Seigneur faut na bloquer pasteur oyo faut na bloquer ko tu pasteur obenge pasteur poni nani soki banda benga soki prophète na Congo na zui numéro de téléphone na bloquer na WhatsApp na bloquer partout
premier jour motema neti na fungola na yoka sous prophétie na lobi non o eza molimo mabe bandeko tangu na bima ti lelo na lingaka donc na lobaka nzambe lakisa ngai na nzela ndoto na nzela vision na nzela ton ou bien ka na moni na nga prophète boro boyebi ngai te alobeli nga bo me ngai na benga prophète na kotikalaka kosala kango lisusu te surtout oyo na yebi na ngai te na yebi mwasino te na yebi vi na yo te eloko te soki outi wapi soki na gauche nzambe nini yo ndimelaka na yebi te non osala yango esu te bandeko na nga c'était dur pour moi mpona nabima na makambo wana bon siko jour il y a même pas 2 jours passés na koti na Facebook na ngai na delma bato basenga nga ba miebele nga na ndimaka pona nde nasala ba video pona ko partager nzoka nde mama prophétesse mo bo asenga nga pe camarade na yebaka pe te na mona ka bo mama prophétesse ngo aza ko prophétiser bato en ligne nga pe mana kompote na telemi wana na bandi kotala ndenge bato bazokoma Seigneur lelo ezala jour na ngai bato na lingi na yeba nzambe papo na nga bato bakoti na ligne bazosenga azobenga mona zwi mutu papa tala prophétie boye papa nazomona ozala olingi vi ya basi mingi rabashika baba obike na tali nazotela na bi nzambe tala peuple na biso ba congolais tala ndenge balingaka ba prophétie est-ce que mama oyo aza mama ndona te aza mama nganga te tozoka ba pasteur pe musu bazoloba o ba parler langue oyo ezalaka ba langue ba démon est-ce que parce que balobi ba parler langue so mutu azo parler langue il faut mutu moko azala wana pona a interpréter soki mutu azo interpréter azate langue wana eza lukute eza ba démon nde tozoyoka ka bato bazoteya boyebi bandeko na nga na esalanga chair de poule nalobi non peuple na biso penza ai foto lamuka soki tolandika ba prophétie makambo nya tokokufa kaka babola ndeko na nga ba ignorance bandeko na mino nga na bima na makambo wana jamais po nini na yeba pe ba avenir awe oyela nga lobi po na ke nango wapi parce que hier demain ça appartient à Dieu lobi nzambe na ayebi ndenge ni akosala pona bomoi nanga nga na kosepelaka na oyo naza nango présent nanga et puis na yebi futur na passé nanga ndenge nini na lekaki so na lekaki yango na mabe présent nanga ezala bien nasenga nzambe nanga pardon nasenga nazala na amour na bandeko nanga et puis na okanisaki nzambe nanga yo nde futur nanga eza na maboko nao mais ko landaka bato ba prophétie tito ya kokweyaka na ba pasteur amidela boy o ba balani boy soni na Afrique biloko ekoti ti na Afrique biloko fallait pas ba biloko ya salité o ekoma ti pa na biso bomoni ndenge démon abandi kokotali na 4 points cardinaux ya mokili bandeko nanga tolamusa conscience vraiment bozala bien on est toujours ensemble oyo asepeli na maloba oyo opartager moninga pe sala e bien pona yebake en tout cas tokomi na temps de la fin faut kozala na ekenge vraiment kosambela na bosolo yo moko tuna nzambe na yo état d'âme pasteur na yo même à l'action boité na ba signe na ba biloko mike même kotale ya bana na ye kotale la mwasi na ye kotale l'environnement na ye msupo ko yeba est-ce que nazo kende sika bien vraiment bandeko na parce que boke ba pe na ba pasteur o bazo komana na ba kaye okomi kuna obandi ko koma na kaye noko na yo nani boy après lobi okimi na église wana omoni mabe kuna abandi osambwisa yo na kaye bokeba et puis kalate bomona maman na biso dans 1 semaine dans 2 semaines ndeni nzamba ko toucher akoya ko témoigner ndenge ni pasteur abwakeli mbasu 2 fois babwakeli maman na mbasu et puis bilo pe boko tuna ba question parce que j'ai reçu les gens qui me disent était là danoise mbasu wana babwakela ngo mutu kaka soki il paraît yo oza coupable
soko salaki likambo ndo kozwa mbasu soko salaki no likambo te oza innocent ata babwakeli yo mbasu ndenge nini okozwa ngo te. Donc là maman biso ko témoigner pour poser ba question nga pe na ko poser question. Vraiment bandeko na ngai nalingi bino mingi botika la malamu wana mama leki na bino la danoise bozana se ya sous le baoba bino moko boyebi mwa kopa ti kopa café kopa mai lekande belé et ça la tokos na kati ya nzoto vraiment bomela na bino na bokebi nyonso et puis ekozala tokutani na prochaine vidéo bakala mingi te. Ba gros bisous na bino nyonso boss abonné ebele na sous le baoba la danoise et puis so okepe na YouTube okomi pe sous le baoba live together bandeko na nga site ya sika peza la kuna boss abonné na zelaka kaka boss abonné bokoma ebele pona na bando sala ba émission justement pona ba mariage et vous allez bien vraiment botika la malam ba gros bisous bye bye.